Tembesili mokolo ya lobi dimanche 14 juin 2015 et indaki mabe na commune ya Selembao, plus précisément na croisement Land ou Gombe Matadi, oyo ezalaki tombé sans aucune forme ya résistance. Et sika wapi mobange na spectacle salamaki catch populaire oyo salamaki sous l'impulsion ya leader incontestable de la commune ya Selembao, Nzala Nzambi David, en collaboration na Akakin oyo basangisaki bakacher nyonso ya Kin West. Tangu azwaki maloba Nzala Nzambi David, l'unique défenseur molobeli, vrai leader incontestable de la commune ya Selembao, atalisaki bango kobanda na ba notable ya Selembao tina population mobimba importance ya journée sportive oyo asalisaki juste pour na soutenir bakatcher pe ko promouvoir sport na commune ya Selembao. Biso loba tozo bimisa mitu na kati ya commune ya Selembao faut ça la sorte que to promouvoir toujours sport oyo to tombola bakatcher na biso ba bima et na continuer ko lancer message na ba jeunes so ba talanga na banda ko baye bake Selembao il faut téléma Selembao télémeza prise à conscience. Donc biso moko ba jeune à Selembao net retomo la commune na biso to ignorer ba mikulu tuté mais on dirait tango e comme tango ba jeune biso ba jeune photo sangana to tomo la commune na biso ne balobaka mwana mukabeta ramunda ba kolo pe binaka David ya histoire la Bible boyebi yango moi mon nom c'est David Nzala donc tout ça dans les bons. Merci beaucoup. Pour encourager Nzala Nzambi David, oyo babatizaki comme identité ya jeunesse ya commune ya Selembao, secrétaire général ya Akakin a remetaki diplôme de mérite et le kaki kitoko. Esukaki kaka na Nzala Nzambi David te bakatcher nyonso pe bazwaki ba diplôme de mérite na bango pe na même occasion ba profitaki pona kosa la remise officielle ya ceinture na champion ya Kinshasa ya entente Kin West. Alors le champion Jaribu officiellement champion de na suka population ya commune ya Selembao très ému balobaki boye pona tina ya leader na bango Nzala Nzambi David. Chapeau na frère na biso David Nzala ya toujours derrière yo unique politique on doit continuer à dire jusqu'au bout quoi. En tout cas na sepeli mingi parce que mamba boy na Selembao ezalite. En tout cas David asali yango biso ba maman to soutenir vraiment tina suka to lâcher. Nous on est sur le monde en côté na on est lelo na Selembao pour David Nzala. On encourager azala bien pour na biso ba na Selembao. Tout pesa pe na courage pour na David Nzala ninga on va resati. Bon na sepeli na initiative au moins na ya David Nzala pour na Selembao. On a même mingi na bana na kinita na bana Angola. Mais initiative au David Nzala zwaki sala yenga pe na yab na mboka. Abna derrière David Nzala mwana mai. Selembao ezaki ma time belé ezaki na dans les noirs. Mais ba initiative au moins na zanango. Na bande ko musba di banda ngala comme c'est un message toujours sima David Nzala et Simba. Ah! Nzala Nzambi David moka koswa kende se liboso papa tala lelo ozongisi lisusu esengo esprit ya détente pe sourire na bana Selembao yonde défenseur na bango papa identité et pe sa zuwa te moto wao